UDPS viva awa tozongi action la politique, l'actualité politique. L'actualité politique reste dominée sur le processus électoral. Premièrement, le processus électoral, il s'est passé car les gens qui nini to wapi to za wapi to suka wapi ndio tokolobela. On a processus électoral au sommaire, on a les premières informations na processus électoral. La processus électoral, il faut assurer il y a beaucoup de candidats cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Bonjour à tous. En tout cas, informer monsieur José Mounana Bouyanga. Comme on a Mounana Bouyanga, Védastien José, Azali, président parlement debout, quand on se présentera à tout moment. Une fois de plus, bonjour à tous. Alors, actualité politique est restée. Sa première information sur le processus électoral. Évolution en processus électoral. Et là, on s'est passé. Awa, carte Zaboy. Bah écarté déjà. Les candidats de l'opposition va écarter. Va écarter M. Kinzenga. Va écarter M. Jean-Pierre Bemba. Va écarter le candidat Ebele. Mozito va écarter Jean-Paul Moka. Va écarter, va récupérer des candidats. M. Badi Banga. Madame Marie-Josée Ifoku. Ils sont dans la liste. Donc, les candidats ont validé comme il y a 21 candidats. Il y a 21 candidats. Ils sont en opposition, ils ont déjà. Ils ont prévu que la Belgique, pour toujours dans la logique, il y a un candidat commun, la nature commune de l'opposition. Pour contrer le bateau. De deux, toujours le problème de la machine à voter. Il peut savoir qu'il y a un j'ai un air. Bon, dis bien, on suit là, vous changez. Non, comme on dit, comme ça, il y a un ciment. Bazo na sima. Bana libaye déjà, loba libela, bana libaye. Na moni ba caméra bayaki, ba ndeko muso. Yeba do boya yeba lobi ada très ada arc-en-ciel ba couleur rebelle. Oui, aza mal nécessaire, aza mutu moko il faut utiliser. To ba kisa mutu ndenge wana te to za moment élection pour contrer pouvoir en place parce que pouvoir en place. Il dépend pas utiliser. Pardon? Ndenge pouvoir en place et utiliser gaye. Bino me utiliser. Il faut utiliser, oui, parce que ndenge aza wana. Il y a la politique contre le peuple congolais. Alors, il y a moins d'utiliser azala wana. Azala wana, il y a le bique naza opposant, mais bengi opposant. So to bogue c'est brutalement. On commence à condamner sur biso que non. Voilà, il dépend ça rejeter baninga mususu. Comme bango bazo na sima na biso. To ko boya te, baya na sima na biso, ba accompagner président pour que to que na parce que pouvoir souci na eza que non. Il to que na ordre dispersé ba que non. Voilà, ba que na ordre dispersé c'est pourquoi ba rater. Problème est ça piège ndeza wana. Ya want to le bisi opposant. Nyonso ba yebi que non. Bazo reconnaître le leadership ya IDPS. Bac de Belgique parce que bientôt batunos bazo que Belgique. Caméra azali banda. Mozito azali banda tout bazo que Belgique bazala autour de mon amboka Félix Antoine Tshisekedi. Tout ça très clair. IDPS elle est née parti est né de l'opposition. Mutunyo soyez bien. Nana ko parrainer événement ngona Belgique ngo qui est le parrain nana ko futa ba hôtel nana ko futa ba restauration nani patron er yango yo ko mbonge uti na IDP na PPRD et ba sa libino kuna po lia bomela er yango souci ezake oyen alimenter ba beti caché à IDPS au Belgique. Yo kana bisa ba beti caché à IDPS au ambassade au Belgique ba signer au Belgique. Moto ko parrainer yango ezali na moto abengisi bango ezanani ezali biso eza organisation opposition va s'entretenir va yokani ba lobi keno to kende Belgique to sala parce que to sala loko to événement to sala na mboka kabila ba tone ba ko kotisa mbongo ba tambwisa mbongo pour que ba bebisa événement wana yango na opposition à s'organiser na ndé na epo na koloba keno organiser faut bango pe ba organiser baza na Belgique ba préparer réunion na bango pour que ba étudier ba carte nyonso wana ba sala ba étudier na ba point nyonso wana ya ba candidat unique ba étudier yango likambo machine à voter on a bana que donc ce qu'on participer au on a IDPS toujours caché. Oui ba signer quand c'est à Genval exact que ba bet caché à IDPS OK ba signer l'ambassade à Belgique OK Belgique système à Genval les bon moto futa comme bon azalaka te donc ba rouler ça va tout là ezala maboko ya IDPS ndeba nza maboko ya IDPS zali na to répondre zali organisation opposition bango moko ba s'organiser pour que eloko événement pour un candidat soit ba point mususu to ko étudier bakatumi bazana kati so to lobi to étudier ngo awa mais bango bazana kati bazana opposition bazana kati bango pe bazo banga bango ba bazo banga bango katumbi kamere bato bazo banga na biso vérité bato bazo banga bango na oti ko yebiso ke no
la politique est dynamique, la politique n'est pas statique. Biso to rejeter bango te comme bango bazo reconnaître baza opposant et que bazo ya so biso de peuple se prononcer que to benga na bango bakolo baka voilà idp ça comme rejeter baninga mususu alors baka ye na ye nango na biso to yambi mutu nyonso o eboni que non aza prêt à servir peuple congolais moment yango o ya ko pe na esprit à trahir à otikala et puis tant majorité ba kokima na ye pe osani akokende yo moko zo ba du temps maman to komi ba miso ba omoni ba kangi robero na bato ne mususu na nina côté nina côté Brazza na kim donc ba kebele bazo ko kimis ba ko kima déjà ambassade bandela information lobby bakanga ke Robert ali hakima bakanga ki to bakangi bakanga ke na nina beach ali hakima OK no ke beach na ke Brazza ba bité zonga na babenga kabila bo babi te abazo besoin se koto akete zango sana lenga ndeni c'est que voyage neza de parc kokima oh ça prouve que beaucoup de bande ko ngana zo former bino bato majorité belé na minito ebele bazokema na ambassade soko bomoni kabila lelo akoyesi bato na ye quelque part bito sepela nanu teke akoyesi bazakari bapasoeza non eyebani bien que na kati ya logiciel ya service central la machine il y a déjà 400 députés élus o bachaki déjà batrichaki déjà 400 députés ndesiko akoyesi ba député mususu pour que elle reverser te elle ka au-delà à 500 députés te baza déjà na 400 donc to jouer sur 100 députés ndio mona kati batwana ba yebi déjà politique eza na se eza que batricha déjà 400 députés za déjà en kati ya logiciel ya service central ndio mona kati batuna ye pona ko aveugler peuple balo bagana voilà akati pena batuna ye non akati batuna pamba te baza déjà na 400 députés o ba ko ça déjà na kati ya logiciel wana tous à la vigilant peuple de presse viva continue information des problèmes à machine à voter et ça que machine à voler et ça que nanga que qu'on a toqué na minute d'autres informations nanga bientôt à démissionner c'est pas surtout à démissionner on a zoko ça ba machine est belé ba machine est bloquée na niveau Japon et koyati ah bon et puis aussi à nanga et ça que azoluka nanga azoluka na retour parlementaire rentrée parlementaire yani ya mois de septembre au le 15 zoko le 15 ya assemblée nationale nanga zana souci ya ba prolonger nini élection report des élections yango na kosenga na bino peuple congolais kasabi sa machine peut passer 4 mois pardon sa machine peut passer 4 mois c'est pas une machine et ko simba te maman yango azola temps pour nani to ebise déjà la communauté internationale est prête ya ko pesa soutien qui Trump sur Twitter a imposé nanga na gouvernement congolais bandi ma soutien à loger soutien à MONUSCO bana bo soutien à MONUSCO pourquoi MONUSCO le bac bien que bino bo préparer ça biso calendrier bo pesa biso bo proposer biso bo pesa biso bo senga soutien la communauté internationale le boko na poche a pesa mbongo baboye mbongo na pona ni est-ce que mbongo il faut organiser l'élection machine nde ba organiser l'élection ba ngomoko non nous sommes les manigances il y a combien de temps pour que tant comme quelque part mais ce qui meki ko le bakano va prolonger l'élection on a besoin na ye le bandit qui soupçonne que alinga démissionner à partir de la Corée du Sud a kende ka kambala moko akima na ye parce que bandi connaît pas ba ici que non nanga keba parce que les kina otu ko fa ala ki poison les kina otu ko fa les kina nanga otu ko gondale kina avant que Corée bandi oui otu ko gondale kina ye les kina nanga otu ko fa akufini ali ki poison na biso ko fi brusquement ba kondile ke akondi otu ko gondale akile la poison wa piller dans ma politique wana nga na ibite na kona okotona ka bango ne ba yebi eloko liwani na kofi poison ba otu ko gondale kene bandi ko ni musu ba yebise nanga tika musalo yoza musala nzambe tika musalo ala musala nzambe alobaki aza musala nzambe azwaki na confession religieuse aba confession religieuse ndeba ndeko ne ba yebise tika makambo nanga parce que ko trahir peuple les amalamu te bachio wana mbongo basimbiso eza mbongo moko mabe tika musala ya ko imposer peuple machine soit otika musala ngo démissionner ndé obina libanda wana otika libanda ao soupçon ezake nanga bientôt bokoka nanga démissionner ai debiso mbala moko transition sans kabila ebanda ndé carte zobetama awa ezake nanga za déjà kuna aya zo ba machine ko ya mais na ibisi bina bande ko ba machine ko ya te non so machine ko ya te nanga pa ko ya te nanga pa ko ya te parce que kabila zozela pe nanga aya na nini mais na minute ezana information ba pesa biso non kabila zana Dubaï et puis alobi ka ça 3 mois to éviter to confirmer bien information congé yango na ki to éviter ba pesa information to zo vérifier yango mais to informer ba ngona moi soupçon ezaka kabila pe ko kendeka ndengwana za ba to to pesa information a ba doter yango mais ba yeba keno kabila pe ko kende na kozaka neti na pongi olalo la moko kabila kimi akei donc 3 mois on a net ka ki IP déjà
Oui, tant que non, 3 mois accueillis. C'est déjà son départ accueilli. Donc, toujours c'est là. Toujours saluer aux fêtes pour le peuple congolais. Ce qui a accueilli, aux fêtes pour Nayo, pour Nanga, pour les Congolais, nous souhaité Kabila Sanini Akende, tout bousculé Akende. Alors, la transition ça y est. Et cette transition, c'est destiné par les Congolais. Transition, c'est destiné à Nini. Transition sans Kabila, comme c'est destiné par rapport que la communauté internationale a bousculé Kabila Mouké Mouké. A bousculé Mouké Mouké de manière que même Tina Soka a bloqué. Elle a bloqué. A bimisi a haute trahison. Des places va kangere bec ou bimisi. Dans moment on va comprendre déjà. C'est pourquoi on va comme ça déclaration nous irons aux élections avec ou sans la machine à voter. Mais je vous assure, à tabalongo les machines à voter. Biso tozo souhaiter na départ à Nanga na région machine à voter. De peste viva à Oa carte zobeta meza makasi. Dans moment to koti option militaire ezali bokoyoka na kobetela bino carte ndezo beta mon option militaire les sous ndé nini oui yoka allez-y option militaire pe ezali à part ça toyoki déjà ezali Singapour na biso parce que conseil de sécurité bagenda tour à tour na minute comme tour américain madame Niki Alei oya a décidé qu'à lobby a aidé peuple congolais à combien en tête à conseil de sécurité. Il y a des motos combien en tête à conseil de sécurité parce que dans le conseil de sécurité il y a 5 membres permanents au conseil de sécurité. Ceux qui ont eu canité, mais ça tout bandemi, mais balé baboy décision pour les cas ils ont passe et où met là. Il y a un monde Kabila où met le pouvoir. Conseil de sécurité en minute combien en comme américain. On va lobby va décider que notre peuple congolais va jouer véritable alternance politique au pouvoir le 23 décembre. Ndesco madame Nikali a récupéré déjà et puis Trump a convoqué dans le conseil de sécurité. Pas décider autrement. Alors ABP, il est pas allé qu'on a la mouki non, à côté de la délégation d'ici les 8 ils ont dans ces pays pour saisir dossier il y a ba chrétien on va bombarder dans carte l'église. On a pas. Donc carte ezake bientôt en mois de septembre ils ont mois des enjeux. Voilà des enjeux de l'air donc makabuza ils ont mingi en mois de septembre. Mois de septembre bandela masolo ya pape Papa décidé François Papa François Mouta François azotinda la délégation na ye délégation ezokende dans ces pays pour saisir dossier ces pays à saisir dossier ya ba chrétien o ba bomaki na kati ya église na Congo kaka ba chrétien bato ba kufe belé banda ba génocide salami awa ba fausse commune tout ça kaka ya ba chrétien ne papa telemi ba dossier ezebele na dossier on a va biso o ya majilo ba bomaka majilo ba dossier za mingi kabila za nango mais mutu po mondele po kangisa yo abimiso kama dossier moko net léger ba dossier on ba ko rappeler autant on moment ba kanga yo so ba kangyo déjà ba mo ba soulever ce ko ba dossier nyo ebani ko bimaso dossier bo mais ba ko bimiso dossier moko ya lembele ba kangeli yo yango souci ezake ba kangé nanu tant ba kanga ba commissaire kuna oki bo sekonta ganda asambi na Kenya Rwanda alobi premier jour asambi na Kenya Rwanda aboya ko to samba bi kabila ya ba benge monsieur Terminator oza on a CP na maboka CP abi bo benga Terminator azana Congo Kabila c'est lui le Terminator ndé muto apesa nga ba arme na tanga na école primaire 3e primaire na Rwanda yene muto apesa nga ba arme na kama zo yo kyangwa nani na mbongo pour que ngai na sala une rébellion wana ba formol to information wana information nazo pesa yo parce Taganda muto asambaki na ce pays parce que Taganda audience n'est style déjà et puis balubi azo risqué de subir 30 ans de prison ferme parce que soki asami na Kenya Rwanda asami na Kenya Rwanda premier jour parce que on soit asami na Swahili asami na minoko mo ebele ndesiko batona quelques questions mais yo za Rwandais on comme qu'est-ce qu'on a 8e région militaire na Congo ndenge nini on comme qui général na Congo ndenge nini abino moto anomaki ngai ezali masu na ngai totanga ne so politique nambe ne moto anomaki ngai nga nazalaki na Rwanda ne moto abengaki ngai pesa ba arme na mbongo bos konta ganda ndenga zawana yende moto alobi que non Kabila aya to samba na ye ndeba sepe a doser alobi tozu déjà yayo ye peut retenir mandat d'arrêt akoya place yozali boko samba donc makambo za mingi o izoleka na mboka bandiko na ngai de pese diva awa makambo za mingi carte eza kitoko na ndenge tokendele déjà mois de septembre ça mois autozo pesa petit au revoir moi no au revoir azokende très clair azokende tozonga mokena lisolo ya Belgique ba opposant tozonga de nouveau na Belgique bazonga quoi candidat unique ya opposition ba point za mingi ya kolobela OK entre autres de candidat unique voilà candidat unique de l'opposition OK
Si on va cacher, laisser passer. Voilà. C'est-à-dire, l'UDPS a collaboré dans l'ambassade de Belgique déjà. Donc avant qu'il y ait des caché. En minute, Belgique a ceux qui ont un passeport, ils ont participé à la caméra. Caché par Kabound. Pour votre information, non. Pour votre information, Awa, l'UDPS a collaboré déjà à Belgique. Louis Michel, c'est très clair. Louis Michel a dit que Félix mérite de diriger la République démocratique du Congo. Louis Michel a Kabila na pouvoir. Bien. Pareil, il a fait popularité dans la communauté internationale, c'est Louis Michel. Dès au moment où il a l'information, Félix mérite d'être président de la République, de gérer la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, Belgique, n'a vu dire l'index, il a toujours une cima de pèse. Va comprendre na retard ndenge tisikela bano yebisa bango bino Belgique ba otala Congo na musika na fenêtre pourquoi muto bino botiki bopesi mo Congo bopesi pouvoir bopesi ile pesi mo Congo bozi muto botiki na pouvoir à côté kaka Congo un jour na ba pays mususu asiatique à côté kaka Congo na ba biloko moko mabe na monde oyo bino Belgique boko perdre Congo Belgique a comprendre wana professeur wana papa na retard. Dans le tu sais que d'habiter biso loko ba otala Congo na fenêtre yango Congo ikendaki déjà oui bien moi to comment ba Russie ba signer protocole d'accord militaire comment est-ce que depuis quand Russie a colonisé Congo te akobanda ba sauter quoi soutenir RDC sur les accords militaires ndenge nini de peste viva awa comment kindeni comment na niveau wana ndeni okaki Chine soupçon que non Chine a basé toujours malgré que on a invitation et que ba tu ko nani na Chine na tokozongela okaki ba Chine okaki Corée du Nord bazaki prétendu que bazana simamano par rapport à quoi au contraire Belgique ndé colonisateur ou a colonisé RDC ndeni ba koma kozwa mboka ba kena en Asie pour que Belgique a perdre yango Belgique a comprendre en retard ndaka na ko benga aux États-Unis pour que aya apaiser azon slemboka na moment toza na biso que masolo comme Belgique ndé motozo pesa benjo eza ba réunion zoka opposition Belgique motozo pesa benjonction parce que ayebi que non so ba réunion on est salami à partir de Kinshasa ba to majoto ba tambisa mbongo ba kwanza yango ceux qui va opposer monsieur Baboyi Félix à la leader na bango numéro 1 na masolo wana ikosuka nini il faut pas passer par argument avant yobo ya candidat un poids lourd tel que Félix Antoine Tshisekedi on a zappé na kati ya parti mieux structuré mieux implanté dans le monde entier wande toza ko informer ba diaspora baza musika na ba pays belé baza musika o balandera parti bato baza ba gens à changement on va le parti à partir de loin bazo comprendre parti na biso c'est l'espoir du demain bazo soutenir parti depuis longtemps mais ba pouvoir yemba lambala ba proposer bato misusu eza na ba diaspora ba proposer bato misusu ba travail ba boya pona ni po ba que non so to travail na ndok lelo moninda semisi ba motouche mais le nami lelo ba député a écarté banani ba comme milelo na milelo ba comme ko finga ba balukeli ba comme peuple congolais bola moka tout ça kala wana tamba ba na lambongo nango imulu la musa peuple nango imulu nda comme non Tshisekedi a gagné na 85% Kabila ba vota qui était ngainde mutuna no maki Kabila wana ngo imulu nda lobi ngainde mutuna no maki Kabila za nommé par ngai ngo imulu nda Tshisekedi to tumba ba bulletin na iye to tombi zo simbate na pesa pourcentage bande na mutu wana ngo imulu na pesa pourcentage na mutu na comprenant que loko wana te za ko ba vota kingai Kabila bimate ngomulu na simi touche pona nini po ba écarter ba ba za double nationalité c'est pas mon nzambe soko au tambole pona ko confondre le peuple nzamba confondre yo soko travailler contre le peuple nzambe un jour à confondre yo on ko reconnaître que makambo sala ki za imabe nzamba confondre soko tobelite okufa na liso monde pona nini parce que au travail ba tobelé o lelisi ya mwana moni lelo babaluki pona nini. Donc carte ndenge sawana eza que petit aza déjà partant mois de septembre eza mois Kabila zokende eza mois fête peuple congolais abisa que tout ça que mission moko na août na abisa que mois de septembre est mois des enjeux oyoki la minute balobi que Mike Pompeo secrétaire d'État américain obiso to benga ministre des affaires étrangères ye bango ko benga secrétaire d'État américain alors azoketa na Afrique du Sud pona nini bakuta na tabombe ki aya wana ko masolo de best viva wana nde kolomba solo na bisio azokota na tabombe pour na pesa plan ya ba américain yango plan ya ba américain yango tozana 3 personnes ba keta na Congo tozana monsieur Moussa Faki Mamad comme président de la commission union africaine tozana Antonio Guterres président anani secrétaire général des Nations Unies tozana Nikki Haley yende muto comme en tête ya conseil de sécurité bato misa to soko yoki non bato misa to ba décider tel jour bazokita ya yebakango. Mais Menda lobby to boyi ba visite awa ya ba paya.
oh Niki soki koya te oh kuna tabumbe ki koya te atelengana ki na avion likolo aboyi koya azongi na Afrique du Sud siko bakoya lisusu na makasi na chaki mende na pouvoir aya Kabila na chaki na pouvoir ka bato azolo bana no aboyi baya ka bango ba pesa ka pouvoir ayoki déjà que mende ko sepela ndeni tant que ayoki déjà que ba américain ba charger tabon parce que na 2006 ba utiliser ka monsieur tabombe ke ka awa ba utiliser tabombe ke lisusu mabe ka yonde moto okendaki na ye okenda ko soutenir yo ebisi bemba yo ko zote vanda na na soutenir nani yo ka nde ko bimisa ye mondeza quand c'était au matelaki ya on est au sani oko kitela ide festival awa ka monsieur tabombe ki yemo ka wana nde mutu aye ayiko bisa batu na ye abi awa parce que yeti pona za très clair ya za très clair akoya ka ebise mona pouvoir no esanini eselenga na epona ko consulter acteurs politiques parce que ba utiliser pour parce que aiba tactique ba acteurs politiques congolais akobi saka Kabila pouvoir no esili on a eu dialogue mini dialogue ko mema bato na transition sans yo fin ti pona ndi omoni Kabila yebi déjà mission na ye menda yebi déjà mission Kabila yebi si bango abi soko botiki mutu na ye ngana ziki pouvoir parce que mutu na azoya mission ya kolongola ngai ndi omoni ba ko motremela ayate mais akoya forcément yebakango forcément parce que na minute OK secrétaire d'état américain a un programme ko PC programme na Afrique du Sud après ça tabombe programme bazo zela siko parce que Kabila na nanga bazo sur l'ultimatum na autre bisa Trump a traité à lobby bon il faut bandima soutien nani ya MONUSCO quand on soutien MONUSCO il faut ndima bengérance o bango ba contrôler processus mobile so que peut boy soutien MONUSCO pas yebi que non ano eza so pona ye il faut Kabila sani akende o yakoya fati suka ye malamo ba renouveler contrat na bango problème ezandengo le peste viva merci à trop tindika dengi mayar Montana vota la biso na Suède Mateus vota la biso na Brésil batakomi belé na tindika ba obenga ti na ba Koweït Arabie Saoudite ba congolais ba partout merci vraiment nalingi sikoyo opesa son ya suka na ba otala yo message moko particulier ba otala au monde entier na tindika ba yebi keda émission chaîne penda ya bana mboka chaîne ya changement merci epesio 1 minute opesa elengi opesa son bayoka monde entier IDPS viva awa son ezake pouvoir eza na maboko IDPS pouvoir eza na maboko IDPS bo s'agiter les gagnants ne s'agitent pas yango na ibisi bino que pouvoir eza na kata IDPS fati ko tozolo ba mingi te azaka nyen nyonso ezole ka ba ingénieurs ba komi ba journal le côté ya ba faux diplôme tout ça ba ibisi bango bokeba wana eza force tozana pouvoir carte ezaka kan na ibisa bino tozana kati ya tozolandela procès tokolandela nyonso parce que soki IDPS aboyaka ko déposer ba candidature na ye mais Kabila ba to ba saki fête mais ba écarter na machine à voter mbango ba même ba ton élection mbango mais na minute en plein élection en plein ba yoki ke na kinga kati ke no Félix akako déposer candidature ba lela ke ba sembi mutu on a ibisi bino ko pouvoir des gens kati ya IDPS tozana pouvoir tozala ba jeter tozala politique awa toza déjà na carte ya suka quand le président lobaka no ngando ase akufi bande na ibisi bino pe ngando aza kokufa aza kodaye awa ngando to contre ba jour le loto lobi ko Kabila démissionné Kabila kemi Kabila salibo akexil yango ne tozela ba peuple congolais zozela awa balobi kaza na Dubai tolinga keneka libela de peste viva akeneka libela koyoka son bande kona biso nyonso o bazolanda biso partout bakozong awa bakozonga to mema bino na tipoi parce que vous avez fait à peuple congolais to mema bino na tipoi bino ba viona biso bosotenaka biso libanda pona to libérer mboka toza déterminé en ndenge moko ko sakana te parti za kitoki DPS comme makasi ya koleka te ya ba jeter donc DPS za likolo na minute soko meke na poko na tongo okota na ngo meke na tongo na poko okota na ngo toza bana nzambe avec Dieu toko vaincre toko gagner élection au les mains quand le président le bac au les mains maboko pembe bakomekate toza déterminé chaque jour tozo sala musala o bo pesa biso ba ko informer bino na bisi bino que de pèse au pouvoir et vous avez changement total ya peuple congolais na bande ko nyos oyo bazali bande ba ko zonga tala ba empêcher diaspora à voter ba empêcher bino bo voter et le wana biso tutelemela kango tolobi que processus électoral o eza flou eza malamu te mais toujours que na makambo nyonso pour que to bloquer pouvoir en place davantage parce que devant Dakar là ceux qui balongent les machines à voter na bisi bino to ko beta élection au les mains akobima quand un CG auti ko le balobi
Kabila nani soki Shadari akobimata 4e te Facha akobima premier Shadari akobimata 8e non de Sabino akobimata 4e te parce que aza popularité azo représenter le Komoko na Kinshasa ko tobele ba yebiete matinée politique matinée politique za vendredi ya kaf ya moto oyo président moko akozala sur place akolancer un message oh bino moko bokoyoka son c'est une matinée spéciale donc première matinée à Félix donc banda du pouvoir non ça c'est matinée voilà zaka silence donc première matinée à Félix l'année vendredi 14h ya akozala wana avant bima azaka ko bima mais akozala na matinée yende moto akwanimer yango akobeta siko eloko bato bazozela parce que silence na ye zobangisa bato ba lobby ba fingi ba sali tout mais les gagnants ne s'agitent pas zaka nyema na koi avant de carner au Talaga Bang. Merci. Merci beaucoup. Merci de José. Merci. Tokutani prochainement. Ok, merci. Amen. Merci. Amen. Déjà. Ça qui toque. Merci beaucoup. Ok. Zamba Pamolabino. En tout cas, na CP, na PSB, merci. Na PSB, monsieur le journaliste Papi Mbote. Merci beaucoup. Félicitations à Moussa Rososala. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.